makila to sala yango test makila te yaka to sala examen makila ba juge ba pesinga deux avocats ba mwana samba aye mokote zo ba avocat oyo o samba na bango nalingi test makila te ngana décider kaka makila mbongo oyo papa ko se dobanchenga parce que viola mama nanga ayibanga na 2 ans atangisanga te mbongo oyo ko se dobanchenga ne ko zala ya bino leta ngana za posa mbongo na yete nalingi test makila te mwana nanga ipobo yebaka za mwana nanga azana poto opération ya boyete azana poto opération ya ronde ba belge batu basalaki yango na roi Baudouin akosi jusqu'au vérité zani ngana azana ndeko ya mwasi to ya kufa tika mwana obien ndeko mobile atika mwana mwasi ate yipo no sambela na système cité yo sambela pa molangi te dine na mona gite yo sambela nanu pa molangi te na sambela molangi te na za catholique. Comment bon frère nangai ngana ebi Isaka comment bon frère nangai comment bien comment yana selon noko ningi Rachel azukumda ko wanga nangai na so ko fan de te jean comment bon frère nangai ngana ebi Isaka comment bon frère nangai comment bien comment yana comment bon frère nangai ngana ebi Isaka comment bon frère nangai comment bien comment yana mobali na okomoni nani mobali na komona e batumiana Munsinzanga Félix bino ne bobota Rachel biso nde batu tobota Rachel na neni na le 21 janvier année 95 mama nyonso azala na signe moko boye o référence po bake mwana wa amona na ye Rachel nga zawana po bandimake po to ndimake za mwana yo elembo nini oza na nzoto na ye po oyo soto totali boto vérifier kaza mwana na yo bon mwana na ngai po boyebaka za mwana na nga aza na poto opération ya boyete aza na poto opération ya ronde ba belge batu basalaki yango na roi Baudouin na nini na année 2005 wana kokisi l'âge à 10 ans mais selon badir ya Rachel azali mwana ya Paul David olangi oyo apesa Paul David ayeko kopesa bino Rachel bobokola ye tango a voyager ne ayeko ba vérité wana na niveau ya point noir oyo lobby ezaya solo to lukuta akosi jusqu'au vérité zani ngana zana ndeko ya mwasi to ya kufa tika mwana obien ndeko mobile atika mwana mwasi ate yipo no sambela na système cité yo sambela pa molangi te dine na mona gite yo sambela nanu pa molangi te na sambela molangi te na za catholique donc à ta relation on a famille olangi osala rien est-ce que oza presiko to sala test ADN ya yo na mobali na yo na ya Rachel test ADN test makila to sala test makila pour baso ata mwana yo papa test makila to sala yango test makila te yaka to sala examen makila ba juge ba pesinga deux avocats ba mwana samba aye mokote zo ba avocat oyo o samba na bango ngana décider kaka makila mbongo oyo papa ko se dobanchenga parce que viola mama nanga ayibanga na 2 ans atangisanga te mbongo oyo ko se dobanchenga ne ko zala ya bino leta ngana za posa mbongo na yete nalingi test makila te oh makambo comment la justice oui ou non ya justice na nini makambo Rachel comment la justice te bo sambela ngote na parquet papa to sambela ngona parquet bolobaka ni sko na parquet kuna na parquet ye mwana mutazelo babongo me bango kuna batalaki encore na yango te balingaki bapesa ngai mwana ngai na sengi bango mwana ke bopesa ngai lokola eza problème mutu ekoya chlorique siko esika bakosi ngake mama kende kovanda tokobenga yo nakei kovanda batobenga ngai te ntango nazongi nakuti mwana azalaki mwana aza te siko nini ozosenga l'état esalako mpona mama Rachel yango po esila l'état asala nini asunga na nini yo boyi na o test ya makila siko yo po mwana po toyebaki aza mwana na yo na mobali na bobota mwana na natuni bino tokende kosala test ya makila ya ADN
Tout ça test c'est makila. Donc ça la test makila te puisque tata a déjà pensionné ngana zala mobilité sikoyo mbongo wana na kofuta kuna yo fele to ya mbongo te mutu alinga futela bino mbongo yo fele yo pesa mbongo te ondimi eza boye mutu ondimi test makila kati soki ya mbongo na za mbongo te mutu atala biso na télévision balimba cha mbongo yo mama na papa na Rachel to kene inde test makila to ba réellement soza mwana na yo voilà wala ndimi landimi. OK merci yo adresse za wa pipo ba konti ba mala mako tipa na yo bazwa yo na Rachel to succès wana test Aden adresse na yo na zana avenue Panzi numéro 21 numéro 20 bis na commune Ngaliema na Kaluka na eta na Kaluka na balabala oyo nani cimetière musulman kaka direction wana ti na quartier oleki quartier 3 à quartier 2 na za numéro 20. OK merci maman noko bino ko bakisa noko mona kasino wazo wanga na bino abike bino bota été expliquer bisona bon na pas na olobati même ngai grand frère ya grand sœur abengaka lelo abino ko bozoti kanga boyo ndenge nini mwana ye wana mona liboso boya kite wana mona ni boya to kendo zoai bon ngana asenga kaka place ya bakunzi basunga grand sœur na ngai pona nga noko pena aza mwana kasi na ngai nenga botami nenga koli na yebi nyonso tu jamais bazwaka muto yebi te na nzela n'importe où ozwa boye jamais et on a kobi place oyo nazwa mwana kasi na ngai nakindi na ye na bakunzi bosunga ngai yo zalaka tango mwana na botamaka nga nazalaka ntango mwana abotama destin nga nabotama déjà mwana pa mwana kasi nga pakomokola yaya azovanda na kingasani nga naafanda epa na biso nazomona mwana kasi nga mpo na kingasani akotala yaya ndenge azokola ndenge apusani bo tusa esalaki ndenge ni parce que mama sere no expliquer bien esalaki ndenge ni mwana kima bino na maboko akomatisa bapwe noir ti makambo ekomatisa niveau ke awanga na bino bon mwana bana lelo so akoli déjà akomi na age mwa mikolo bakoma kosamaka mongo ya bango moko ndenge akenda po noir akoli déjà yaya yebeli ko moko tanga subena na pono akuna aye ko zonga awa ko comprendre to mwana ye na maladie bon ngadi na ndima kango te ene epena na moni mwana pa wanga ngabi wana ko na ngati ingeza isa mapena bongo basala test Aden batala soka za mwana bango ngala lingi pena bazwa ye yaya na mobali na ye na ye Rachel bakendi numéro de téléphone bazwa bino facilement ça numéro de téléphone 090 62 144 72 yo vandi wapi ngana vandi to vanda la pongo moko na veni pesa adresse précis so moni yo boy ko mutu to otala elongi no yebi bon na vandi na Kaluka avenue Panzi quartier D na Ngaliema Kaluka avenue Panzi quartier D on adresse na ngasuko ye ba ko mona ka wana zaka wana na pongo mona sœur na ngai na grande sœur na ngai na tuni les sous est-ce que vous en attendez un lien familial modo to lu solo mo salamate entre bino na famille olangi bon nga na yebi pene loko moko te atali moko te tout ça mutu pas semble pene église ya maman olangi na famille na biso azati nga mona ko na catholique papa catholique ba yaya catholique donc lié moko na famille olangi bazate kala na kimukonde ba koli botoki ba mo semble na maman olangi mais ne to koli mutu mo semble na maman olangi azati na kimukolo nani na mukolo ye Rachel na grand frère na ye ndi ba mo semble na maman olangi na pont noir grand frère ne Seda azana na pont noir atika na pont noir atika na pont noir Rachel azaki protocole grand frère na azapeka mwa mutu mwana pe na kati église ya mamola kuna na pont noir tika na pont noir ndi bango ngosama na mamolangi na kimukolo mais na kimwana mke mtasema na mamolangi azati beau frère na wazali wa bota Rachel beau frère na azali wa bota Rachel azali ba le kufa na sœur azako na zope mwasi mususu bo bazaba aza place azan kingasani komoni nani koma bon frère na ngai ngana ebi Misaka koma beau frère nani koma bien koma nani Félix ka Félix na ebile Félix nani na baxi comment mon bali non abele Félix comment les sonner ya mboka kuna batumiana mutsinsanga Félix ngana abele ka Félix kuna mboka ngana abele ka Félix merci beaucoup donc nini bakonzi bako retenir na monde entier ko ba otala dossier Rachel ngani nini yo ko parce que yo da chaîne moko ba ça quand même bien moi précision zali bakonzi ngana lingi pena tout cas busunga ngai moko na monoko na grande sœur na famille aza mwana toboti jamais ma client surtout landake ka landake boy jamais ngana lingi bakonzi bakene pe test et salama mais selon ngana bonzambe bako se trouver que aza mwana na biso to ko ngate ka to landa mutu moto yebi to landa ka boy jamais
mais on va continuer bosunga pena bosunga ya on est awa si bon mon ngai dans le babo. Mais est-ce que vous affirmez que Rachel mon moto est bougé bon selon Noko ndenge Rachel azokumida ko wanga na ngai nazo comprendre l'été jamais Rachel ko wanga na ngai ya wanga na ya wanga na boye donc jamais na yebité ya lobi ke bino bobo kolaye ya bino bobo kolaye me bota yi wanga na bika mtabota kaka yaya biso banoko na ina ndenge akoli onga na bika yango ne sidi